Toi des réponses les autres le mutu qui simbi. Nataya bombo, mbanga carré, karamapa. Vous comprenez? Oui, on a une musique dans l'an 2000 kaka. Eh, tout le monde année. Vraiment yo osé le côté. Mais mutu qui simbi. So beti kanzembo moko, au monde on y danger. Qui simbi. Chichimbilo, mbanga carré. Eh, au bete musique mabe. On a nani yango papa. On a nani yango. Karamapa. Faut me passer mon conseil moi trop. Karamapa ebi ko solo la te azo finga ko felo mide azo manquer mo pa o mokonzi. Au moni muto asala ba chanteuse tout ba tomboka na Congo za Cindy Leker, honorable Cindy Leker. Ayemba tellement danger le ko la Witness et pesa ba chanteuse tout mutu pasi. Yo mo mona misusu ba kenda ba poto, ba chanteuse misusu ba bota. Pona kanda ko lo yemba lokola Cindy Leker. www.poto.com www.poto.com www.poto, ça dit que toi na poto, tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobine la gangolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele. Ouais, fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur votre émission Vérité, présentée par votre éminent serviteur Manasseh Bols. C'est lui qui a le souci de l'élévation de la culture congolaise. Fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout, France, Belgique, Tunisie, Hollande, Luxembourg, de partout, vraiment, on appelle ici Jenny Ngadimbote, Julie Bossolo, on appelle ici Tumbote, vraiment, c'est la famille, nous sommes ensemble avec vous. Ouais, fidèles téléspectateurs, nous savons que les lots vraiment, tous les artistes, et bien comédiens. Vous savez, bien comédien, veut dire, mais à remis double tranchant, banini, bébé tramo, l'autre aux anaïs devant micro, nabisoya. Poto na poto télévision, donc tu repanza, tu reméga un peu pour faire comprendre aux téléspectateurs au la biso. Et là, on est les biso, il y a Sigalelo, veut dire vraiment, j'invite bébé Tramo devant la micro. Bébé Tramo. Ouais. Bonjour bébé Tramo. Ouais, bonjour, les grands journalistes à Mboga. Binonde, poissonde, binonde, ma. Bonne santé papa, santé ndé. Ouais, santé pépélé, santé vraiment, t'as bon. Dans les bons, hein, nandenga bonzambe, nandenga tata vangi, nandenga pungutulendo, nandenga fumugimbangu, mobimba. Ouais, bébé Tramo, expliquez aux téléspectateurs au bord de la biso. Les téléspectateurs plus batouébio ou à comédien. Mais est-ce que expliquez batou? Et là, on a une salle qui est comme un double tranchant, Herman Boy, nous les man, Herman Boy, Makam. Mais quand même, peut expliquer aux téléspectateurs, qui libère la biso, Jenny de hôtel la biso, Julie Bossolo, bienvenue via la veine en aïe, banimiso, na boisa pour na yo, veut dire vraiment. Bébé Tramo expliquer biso veut dire pour nani double tranchant. Oui bi que bana poto bakenda ba poto na ba 1990 ba ibi makambo yo. Ba bakenda poto na ba l'an 2000 ba ibi makambo yo. Omoni ngai na koloba mingi te. Nga na bandi na ngai art ozomo na série oyo bona ba art cinématographique oyo na bandi on a 2004. Alors faut pas tout na ce qu'on a 99 na zaki nani. Na 98 na zaki nani. Meilleur animateur à mboka oyo. Mais héros dans l'ombre, bah vieux on a basala bas succès. Si n'a pas cri n'angat. Bon il y en a tant que combo pour mon angem poli. Bébé Tramo. Mais dans moment nous arabes banini. Or dans moment na musique solo la rabat. Mais yo arabes. Eza tota te na moment na zalaka na ngai. Yo ebika kama kambongo taka ba série wana ba esprit pezaki oza lelo te. Ba série wana yo ebi ba ba ko sabiso moi na catch, moi jean. OK palo tiki cri à danger. Et bini c'est pelé ba parler ba car. Ba moment wana ba animateur belé bazali ba chargeur ba car ba leader belé bazaki na poto atanga nchiki na ye a beta ba ordinateur na ye wifi pamba aye Kinshasa rombuye batu on dirait bi musique. Donc série wana ezaki non espèce ezaki na se mais nazaki ko sana nga musana nga ko pesa ba créer preuve ko tu na bimisa ba rappeur ebelé na bimisa ba ragamen ebelé vraiment c'est là vraiment j'ai du l'art comment art dans le sang, voilà. Je l'art dans le sang, voilà. Ouais, Nabi, bébé Tramo, art dans le sang, oui.
Ce qu'on a habité. Et là, on est poussé vite fait, maman, au côté de ma musique, maman, au s'imposer, maman, bébé, très monté, maman, théâtre, maman, cinéma, maman, série, quand on est au Lobara. Parce que là, on est salé, au côté de maman, art. Bon, en fait, 2011, disons, na art musical. Art musical, voilà. 2011, nabimisaka plan moko boywana, zakala A. Si bitima boy zakala A na 2011, ouais, masananga mika. Na 2011, nabimisaka zakala A. Tu vandi beto tala beve na kabose aina zakala A. Nga sala musique internationale de musique. Na bien papa. Mais dans 2011 banda da rouler na TV. Déjà depuis 2004 na likadia na. Et là on est que banda ko éviter ko lebisa population que non maramwana za yo. Pour na moni lelo moni ba droit d'auteur on peut te éviter nenge comment mais yebage ezala quand même. Pour nité au pousser au l'écran là ba TV lo ba geno marama solo on za yo au masca et puis lelo ya bisa biso que zakalara eza yo. Donc na éviter faut expliquer population, faut expliquer téléspectateurs ba hôtel biso ba na pote ba hôtel la biso. Expliquer na ba end ba hôtel la biso États-Unis mi fi boti hôtel la biso. Expliquer bango. Ba na États-Unis, ba na Londres, ba na Paris, ba na Angola. Moni makambo na lo beza vérité. Ngana bandandu le kala. Nazali ko lo bananga mama kite po nazali patrimoine na mboka oyo. Ngana nazali molobeli ya jeunesse. Na pesa ba cri po na mboka na ngeza lelengi. Ba jeneke beta danger. Boyebi ekanga bakin na sepela. Bakri na ngekanga e sepeli sanga. E beta ba ivoirien. Boyebi. Mais muta boye pena zo pesa pena énergie po na mboka na ye. Muta boye. C'est mon pesa ba trophée zangai. Mais ba trophée ba pesa on ni papa mascara. Ko masquer point ni masquer aussi longtemps na na moment na au pesa da image ba TV, aux aura déjà artistes et comédiens. Tout le monde a artiste et comédien musu ba masa no artiste et comédien mususu. Ba sala rapper ba chant, ba les rapper na ba TV ba lobela rapper ba pesa rapper ba cri, ba lobela rapper ngo. Parce que yo za wapi na moment on a au faire commande tel ba téléspectateur que non, ma solo on a ba beta wana, ba cri wana za nga. Omoni na leka bango nyonso. Omoni nazaki na temps mingi te, nazaki na studio, nazosala makambo na malema, ba plaisir belé. Nga sala musique urbaine. Soki na bagi na cha mutu makasi na rumba parce que na moni ba avantir leki trop na rumba. Ba animateur pe ba komi lokuta mwa mingi. Papa ba yana biso akala. Lele siko so na bimi pona moni ba animateur ba sala ba bêtise trop. Omona animateur alongwe na wenga ko sala généralité. Ako beta sonte ça cartonné. Ana crité. Mais si on appelle ça ba cri. Donc c'est que dans le monde musical, on a plus d'animation, c'est ça? Mais oui, dans animateur, ceux qui viennent dans Al Pacino Boulantou la zaki en fille, ne bon comprendre sikoyo qui est bébé tramo golarchi. Na pesa qui est lengi na ba cinéma pour dans les petits Mbappé. Wemba sala qui pe papa na Wemba. Chungu asala qui la vie est belle. Mais dans le monde musical, asalagi comment dirais-je? Na si asala cinéma dans le monde musical. Oui, cinéma dans le monde musical. Ils appellent Nemonangai. Na sala musique dans le monde cinématographique. Nazali les seuls artistes oyo. Muso mona agence mobi ya Jackie Chan. Na solo na ngo po bango ba yebi ba anglais ti. Ba leader belé papa mo pa mo konzi ko dakora mani mutama yele. Ayebi anglais ko le bango tout. Si vous faire comment ba téléspectateurs ba hôtel la biso na monde musical apporter les bisoni. Ah na monde musical na pesa bolobe, na pesa zakala, na pesa ebele. Mais bolobe ne e uchokanga. Sigo na moment o elo nous préparer, elo nous sala pour ba téléspectateurs ba yoga, ba expliquer ba téléspectateurs tout bon sa musique. C'est ça ce que se passe expliquer bango ke non? Na minute o na na studio. Na zo bengango au raté vol au tikali, droit de réponse. Na mututu o azo manquer mo pa o mokonzi kwa dakora man. Disque na ngeza nango. Tout va changer zanango. Mais droit de réponse c'est ça mo loko mo na boaka. Pour na ben poli tout au droit de réponse. Droit de réponse oh batutu ba manquer mo pa o mokonzi kwa dakora man. Iko na bongo ko manquer jamais. Au moni mindele basali analyse. Na matanga ya grand pote Johnny Hallyday. Balobi te le seul leader au rôle le na Congo. Danger lokola Johnny Hallyday yé to rôle l'état intimate. Ils ont pas au mokonzi. Yango moninga na ole na gouvernement congolais na senga ba pardon trop. Était que l'artiste le plus populaire, le porte-parole de la jeunesse, le gouverneur de tous les rancuniers. Ozomona makambo yo nazo senga ata place à ministère ya place wana ya ministère culture ministère culture a fo mo pa mo konza kambango. Somme vers boy yango ba pesa ta fe na ngawe ranson. Droit de réponse et lobela nani et lobela nini expliquer un peu ba téléspectateur ba eba. Droit de réponse et lobela mutu kisimbi. Nata ya bombo mbanga carré karamapa. Ozo comprendre. Oui, obani musique na l'an 2000 kaka. To lukelo année. Vraiment yo oze loko te.
Karamapa fait dire vraiment Karamapa nini wana ni Karamapa binomo yebi j'ai dit aux en Kinshasa biso nous avons informateur tous avons information par-ci par-là à Rosana Kinshasa so que na rapoto papa kende poto bokola bana sika bambwema musique yebi musique te yoza lombo makiadi te oza ko finga lombo makiadi papa lombo makiadi azaki mutu kisimbi te azaki mbanga karete lokola tracteur te oza mpona azaki mukiete azaki mobana mbinga. Comment ça fait tu bimisela biso ko lombo makiadi ah monsieur mais ils ont bateau baroya na génération na biso baro interpréter plus que epo ba limiter batu te ka ba limiter mutu te na vie quand même ko limiter ça mabe babi atango zo copier mutu batala ka pe ba etike funda kana ba tala babi oza batela kingani ah ba fo no pena kingani mais yo yebi na lobi mingi tenga mona matete mona vitamine mona lemba mona vitamine. Il faut pas comprendre ce que le moko na matete yana de leader ba yemba na folo kwa Koffi Olomide yo yebi ba yana de kundola système Koffi Olomide moko ta beta ba disque Simba beta ko ba disque Simba mais mutu ki simbi so betika nzembo moko o mona ndiko mi danger ki simbi chichimbilo mbanga kare o beta misika mabe wana nani yango papa wana nani yango Karamapa ngote ba yete to neni fongole la poto na poto ba fidèles téléspectateurs ne cessez pas de vous abonner sur www.poto.com on a site na bino donc makambu poto na poto ne makambu Maître Bambou Ebola Maître Le Kasser Maître Gunther Maître Biosa na ba Paris vieux Karamapa faut me pesa mon conseil moi trop Karamapa ebi ko solo la te azo finga Koffi Olomide azo manquer mo pa o mokonzi omoni muto asala ba chanteuse tout ba tomboka na Congo za Cindy Leker honorable Cindy Leker ayemba tellement danger lokola Whitney et pesa ba chanteuse tout mutu pasi yo mo mona misusu bakenda ba poto ba chanteuse misusu ba bota pona kanda ko luka koyemba lokola Cindy Leker mais dans ba chanteuse misusu ba bimi pe ba mo sabe fort ba mo lega ba mo comme supérieur olobi be ba mo sala ba effort mais ba ko comme lokola Cindy Leker était honorable na bina yo ke aza mystique et sala nde pasi po bazanga nde moyembi ya mwasi yango esala mwa pasi wana bo o azaka na ngambu wana ayebo yimba te oni marabe batu Koffi Olomide leki bango nyonso yo yebi est-ce que bango bako futa chanteuse lokwa Cindy Leker to defisa bango Cindy Leker to taso bako futa Cindy Leker atambola na infinitif kaka munene so na ba leader wana ngana otanga Karamapa na moko suki carré penki na ebite so suki na kwa munyiri na ebite na peti na bomba munene boye biso bana matete to baya mais babi Koffi Olomide financer ba artiste pour baya en orchestre né et c'est solo ngai nazo biso ke koda ko ramana za prêtre au sakanati balobi soki a financer ba musicien c'est vrai et le côté soki mutambonga salisi yo G CP là mutambonga salisi yo G yo ko manquer mutambongo ozo droit de réponse na ba petit na est-ce que nga ba financer nga là et le côté et ça n'est pas si patrimoine na mboka lokwa muto ko Koffi Olomide ko finga été tant que ngai naza opérationnel et puis en vie o me ko finga été poso fingie okomona pena bana poto tout bako fâcher surtout bana Londres bokata na mabe ponga na lisu ya lemba litoi ya lemba est-ce que yo zanati na yo kinde chana nubo maestro bimiselo mo buzana bani alobi trop yo yango te ngana yoki ke loko moko ya nima ayembi nde tifo yo yango te yo ka siko yo longa na yoki nazaka clair yo longa ngana yoki chana nuboye chana nuboye chana nuboye to naviguer manu nyesi aspectika ebi makambo yo ngana kata na kamabe ne manu nyesi aspectika ebi ba fero yo omoni ba S1 ba yebi to baganga na kana mesha mabe ngana ni mataka ma sécurité so na confirmer yo tant ba pesa bango ba capitaine na otala bango so na bengi fe na nga dudu ve na nga Pereire na bengi fe na ngai ba grand poète ba tutu kaluja bino ba pesa nini ba bite biso do pesa on est médaille d'or pour ça du tout héros na l'ombre ngana koza ba capitaine ta na yo ki ne miziki ya mwana mai na nga Robino Mundibu na so pe kiso tika tika toke olegeze ay beti miziki ki toko yo wapi mais bebe tra mon abi ndeni okoko gérer musique théâtre ndeni au salon au même moment est-ce que okoko gérer vraiment est-ce au salon au bien au même moment
hein tant na yo oko gérer musique ezora tant théâtre ezora tant na habité mais quand même expliquer ba téléspectateur nengo zo salango o sango ke na ngundeni est-ce que o salango ka po peut-être na habité mais pour intérêt pour na habité ba ne ba lobara ke na mutu na yo wana banini a financer rapport ba lobela po ba ba un orchestre ne amso ye ba peso carte bo eloko ya tse Del Piro Mourinho nda kabela ngane nga carte déjà depuis kala eloko za na ngoti na somba pe carte déjà depuis kala na tekaka na ngango gampote Del Piro Mourinho boss ya 5e génération ou ya 5e génération aleki ba patron tout ya 5e génération ha biso ba mise to 5e génération boss na biso Del Piro Mourinho prêtre boyo mo bika ba ketche za na ngolo ba kara ba vélo oyo mo assure que bozo ya mado nani Yamado teka maleo atondeni po ser na mo Yamado o auta pa Fabregas yo mo oyebi ke bozo Fabregas abeta balle Fabregas a joué otala kete abeta balle na Chelsea te faut mo biloko faut tuna ka libri bana poto ba yebi Fabregas abeta balle na Chelsea Fabregas a joué maestro ngape na maestro na sentir no ka mukumbusu maestro ni yozo bisangai ngana sentir no ka mukumbusu maestro ni yozo lobana ngai nazo comporter tanga kombo pona yeba Fabregas joueur maestro ngamo na sentir no ka mukumbusu na ndenga sport maestro ni yebisanga maestro za mettre bambou ebola mettre les casseurs mettre bios maestro ni yebisanga métis noir na ebité socio mona métis noir azalaka métis noir azalaka te so mona ba métis noir na bien tramo ngana yo tuyebi garçon mon boye Fabregas maestro abimisi ozana abeta bayamado abeta batengama yoyebi nakozwa nakobenga ka petit nanga moka muke awa akokoyemba nzembo muto oloba te ma oyemba nzembo nanga petit nanga alfwa di baze bele ba petit donc nakobenga ku petit mo awa na bien akoyemba nzembo nanga tona biso pe libanda hein mais ko benga no petit ngwa tout monde non peut prouver nga donc prouver nga ba petit baze bele petit nanga comment non ya Samuel Romombo ya Samuel Romombo bayoka ba santi ke non lisu ya lemba ditoyi ya lemba petit nanga yi Samuel Romombo mwelo mwa bolobe bolobe simba kuna ganga bol mutuka munene la fidèle téléspectateur bino wo na masolo banini bolobe pire velanga ya kati molobe yango de kangi koto mobimba mutuka munene kangi nzela merci donc artiste ba petit belé artiste mboka au Congo na biso ke na après ranson c'est moi l'artiste le plus populaire de Kinshasa donc osimbi ngai osimbi ba yanke tout ya Kinshasa koko waya ba yanke tout ya komina barumbu ba mettre toxique boze belé ba mettre boze pona tellement ebelé ba shidoka barumbu ya karuka bébé tra mon bien yo mon be mekana panzana to yo mo lobi pe trop animation mekana panzela ba mikili ba yo ka na ebi na minute mi fi botie otala ngai otazali donc la kamame oh non lita bunde makambu yo etika ngai na lela kamame ma non lita bunde bolingo yo bébé ya tramo wale laka ma yebisa bango bébé tramo yeyo merci bébé tramo na sepeli oyoga yo fidèle téléspectateur nous sommes presque à la fin de cette émission. Quant à moi je vous dirais bye bye na pesi mbote na Mifi Botier, mon boss Lamine Dovu na pesi pe mbota trop banini so na poza pona yo pasteur type dilingi yom do salaraki ngana za bonne santé pa prière na yom de salagi na za bien fidèle téléspectateur to tikela bébé tramo yo za musique fort na milipe ma fidèle téléspectateur bino moni bébé tramo makambu donc ba animation kindoki donc je veux dire vraiment na tirele mo espace banini na panzela biso ba cri de joie toyoka bakango oyo aloba na poda bana mikili bana poso convaincre bango dans la minute on appelle c'est bienvenue vieux le mbote donc ba bote na ebele donc Julie Bosolo papa Nikes boy donc fidèle téléspectateur bébé tramo asakana donc quant à moi je vous dirais bye bye. Non litabu mobali kitokwe Saudi Vanda stemai ali patika mo kokoli dondi ndona ture na bango babrukuti nyose soro diongo
Ale noli tabu mobali kitokwe Saudi Vanda Stemai Ali ali patika mokokoli Ndondi Wona ture na bango mo wana di nyoswe Brukuta nsense La mie osa mobali Lome Yaya nanga yosa mobali Awa toza pena na lemba ya osagana te Urumona Donc Lami lofo mosakoli prêtre ya masolo. Lami lofo prêtre ya osaganate. Lami lofo yofo mande kombo na yepe sangama ba mo ba choc na ba mbanga ya osaganate lami lofo yo penande kwa. Umela ya osaganate Chancel Mbemba international Chancel Mbemba. Na liaka ba mbongo na yo Chancel Mbemba. C'est dit que bakambu baka gol les chinois. C'est dit que bakambu le baka gol na lela mabea. Na liaka bambonga ba chinois sans oublier Jenny dona staff munene na lemba ngana liso lemba lito ya lemba ba mettre debo sentino ka mukumbusu bazali o meki okoyo bukani mbanga nga ba mega raté potala kaka donc ina bosanité staff Novelas et pas Jenny Jenny Chamala na nenga Valer quoi moi ça pembe moi ça taille lava Belinda Momuchi la poétesse de Paris botisa ba fleur na Paris na leli en trop. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a Mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora au Somba Sepela TV. Et ça n'a pas chaîne Nia Congo P à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc la chaîne est belée, il y a Congolais P à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, babenga biso babozone sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, to bime zeki ka promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV et ça pour ça va client là bango babi non, to zongela promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock tout ça est belleté, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter beau benga pour consommer décodeur à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays ça qu'on a la carte pour filmer vous avez que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film à Nigeria, il y a bah congolais, bah africain vraiment comme ça les gens la carte. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino bah chaîne il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, au Canisi Binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la Nakati et aussi gospel, l'évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, beaucoup ça peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de un numéro, botine de la biso, pas coordonner la bino et puis biso peut botine de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com na tunité to bomana, oyebi pe bino pe potonapoto boalo yenge mekas, c'est-à-dire na personne ne va mbote belé na loba mingi te pe mana moi ça zemi, pe mana auto ça l'avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege mboyo lele.
Keboyo mama, halege boyo lele, tobine la gangolo na hosana, kebo halege boyo lele, poto na hosana, kebo halege boyo lele.